Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Adwa mama kambo. Baba na baba yeli na moto. Ata bozana salisi baba kolanda bino tina moto. La sarana le kechuti. Mais on veut musika makasi je. Na setoli komona. Ya veut musika makasi je mama. Biso na iso toza presque. Solo na nazali mama na bino ndesali bana soto mibali. So nazomona bozo débrouiller bona kumisaka Nzambe. Papa, sala musala na yo, Nzambe alingi yo. Nzambe alingi bino ndenge bozo sala bozo sala pona ebuzo bate. Y a pas de son métier. Bazo bakande bato bazalaka. Les sortes gens même moto yo ayebi ko sala ko luka na bunzambe. Muta finga yo, muta tiola yo kumisa Nzambe lo merci. Ko pese réponse na yo za merci Seigneur. Oyeba ki un jour ya kofundanga. O Nzambe ko zongisila ye oyebi yangote. Po moto azana ayebi ko luka na moto azalo ko célèbre. Bato balingaka ete bako fondre pe motif moko boyebi tel donc Nzambe apambola bino agence na biso FBT o eza alati polo wana FBT misala nde ya mama Nathalie Fikipo akokaki te abi leka boete alinga mama kambo mingi abaki ba tulukila mama téléphone yo téléphone asika penza Likabo nini makambo lekina ngai de mama kwa nini mama Nathalie makambo lekina ngai mama Nathalie na sepeli ya boye tozwa bi mama modelo mama Nathalie Fikipo mama Nzambe amona yo bano bazaka na souci ba mama Nzambe apesa bango longue vie. Pour les gens qui ont mbongo ko muta mbongo mais so na longue vie teza pam menga na sengela ka bango longue vie bata motema malamu motema na yo ozaka lokwa mama moko na yebi téléphone WhatsApp ezate eza batira nga WhatsApp wana WhatsApp wana so na sali ezo kalika ke sala kate yango na bakiba longola ko ba o ko tianga mbote ya papa téléphone aptala est-ce que mama ka ba téléphone ba pile za la société ala takata na ndako bas pondelinge lamba maya mabele Nzambe ya boto zui wapi soki mama Nathalie Fikipo te Nzambe pe moi bidon alo avec loso ezanga te zo saki loso wana kuna oh loso to yaki na ngwana abi mama liata esala bien na mafuta bida ule baliki mama lala nzala te matame kubuka te na kimubange mama zala kaka santé mibange mais normal yo za kantie pa mama ka makambo na troisième mais comme deuxième ok kenda kufacha ok osaki na émission courage bongo yo kombo nani Irène kantie deuxième oui ok voilà kana mama na bino to va na mama biso to lele fort les forêts donc ya umela naye ça c'est bon dire to zoate FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo twino sa nini. O eza chance de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kol.
Ok. Ado ba mama Kambo. Bana kana yeli na moto. Ata boza na salisi baba kolanda bino tina moto. La sagana leketu. Musika. Mais ça veut musika ma makasi tche. Na sepeli komona. Ya be musika makasi tche mama Kambo. Bonjour papa. Biso na nzoto za presque. Solo na moto. Ya ka ba ke. Kota kota songa mona ko soyo li oya kaka tout droit mbala moko ti. Ya musika na ndaku. Te za so musika te zoki na makolo. Bonga na za na presse papa kana na faubourg. Yo za moto ndani matana moto. Polo sa me maté. Ah ya solo. Sikoyo baluki la côté la police. Oyo. Eza musika. Eza musika te kozala. Au moins pas tout te ba voyage. Zaki na ndako ko zo mwana. Mama bokele. Bonjour. Boto mona ni. Chombo mama. Boto ora prière musika so moni ngomba to mata ka bokama. Ele ki mangenge. Tokina biso boko weza de mukise. Yo combien vous voulez ça? Mais ça zengana me batani. 7 000 francs, 3 000 francs. Wana yo wana. Les 4 000 francs. Ah d'accord. Bon, on va passer de. Mona aiza mama Kambo. Awa eza Kimbangu 3 commune ya Kalamu. Sikoyo biso awa toza nolwe ya Makala. Mais biso be yango Makala Ngunza. OK. Papa ko kende na yo makaba to saleza yo témoin. Makala Ngunza mama Kambo soki mbula seki zaka somo awa. Ezalaka somo te mbula neti mikolo bazo bongisa prince. 4e riel so longo a balabala moko tik balabala mine nde bazo sala prince siko ndenge bazo sala na ba caniveau soki mesili la vente soki mbule bete penza ka grave mais soki mesili nango problème ezate. OK. Sipito ye otalo nano Makala Ngunza ngome Makala Ngunza o batu moi loyengeza raté ba jeune tout mona ba jeune ba saba loyenge na Makala Ngunza koto. Bon awa na biso na quartier na biso bana na ngani so quartier ba yebi biso. Bon loyenge yo moko yebiki chassa majorité partout loyenge zali. Mais ça dépend ya likambo ba ko sala loyenge. OK. Biso quand même moi qui mieza na ho. Today hapa mama Kambo na ba jeune biso ya FBT misalande grâce ya mama Nathalie Fikipo FBT na biki toko matina parler to sole belé na mama Kambo moi miti mukepo auti ngomba o mama nanga soki ba yo balinga ngana évoluer so munga na bêtise leke chu boete tika bon ko sala boete papa katila awa po biso awa tala keba ndako yango na lupango ndo zomona za clôturer porte rouge te avant porte rouge comment ilo na mukiwa na porte na mukiwa ande yangai pa toza awa na Makala Ngunza Makala Ngunza awa soki mama Kumbalobi eza nango bien place ni ça comme ça mais ngai tango na yaka na Kinshasa na botama na mboka na ya na 68 na yaki na 10 ans na 1968 lupango na biso zaka na balabala me bateka awa liboso kuna nga lupango na awa mama Makamba abo ma porte na moke mama Kambo c'est bien kutu na ozange sika olala na o teling oza place na yo vande na bana problème ezate c'est place ngo basombela o yango basombela ngate papa question ko tanga bongo te mais c'est propre locataire na razo bon sandako nani baba on bonjour bonjour ngai ndako na ngai OK allez beaucoup OK c'est propre vraiment chez mama Kambo abora moi grand plan na au bouchaka mama Kambo abora moi grand plan na yo abora moi grand plan na yo merci papa voilà toza apprendre pa mama Kambo to taboki moi atala zen zi magique
Voilà, comme les gens à Kati Andaku Yama Makambo, tu promets Kibino. Je pense que notre réalisateur Jonathan Dario a reçu la penza image oyo à la qui sort reçu la biso. Ok. Bonjour. Il y a Braza. Ouais, na koza ki no penja. Obiga na ya itira na zaka mama kambo. Bango mibale o yaya ole. Ok. Tous on a bon muket déjà. Bonjour. Bonjour. Yoza kante pa mama kambo. Makambo na 3e. 3e. Mais comme 2e. Ok. Moi kenda. Oh, kufacha. Ok, on sait que émission courage bongo yo kombo nani? Irène. 40e. Deuxième, oui, papa. Ok. Vous avez un maman Bino? Tu vas à la maman, tu l'es fort. Ah. Tu l'es fort, hein? Donc, il y a où Mélanie? Ça, c'est un bon dirait aux ouates. Lakini la bangombe kina bangomba te kuluka nzambe ya luzima. Biso ta yaka bangomba biso sko tshana ndako ko kipeke ta bibali bali ya. To kenda ka aussi. Yo vena brazo be mingi. Na duré kuna mais depuis na c'est 4 ans que 4 ans. Linga nde bonga te. Oh baki kenda ko na brazo ba tikala bango. Oui, na kaki. OK. Na sepel vraiment. Na sepel ko le kabine. Biso ba to. mingi na yende avande na ngai yao. Mais bango ba tikala kana braza. OK. Toi actuellement tu comme kinoise maintenant hein? Si. Ah, toi kinoise maintenant. Azo tourner que ce soit un film benga moi. OK. Azo tourner mingi na Luamba. OK. Azo sala moi ba répétition kuna moi tournage talaka. C'est ça. Ça peut courageuse quoi. Vraiment. Et mon aki ko pesa pe. Mwana makambo kombo sunani? Enda yo toza ndaka mama ka mwani atika na braza lisolo abeta kana kati je pense que tu as retiré la biswango lisolo abeta bana tika na braza kenda ozo yeyo enda yeyo to esi kotala ma parce que na mbaki mama na tena émission mama zaki na WhatsApp te parce que baluka bazwa mama na ndenge nyonso et mona na raté boy lokola agence na biso FBT o alati polo wana FBT misalande ya mama Nathalie Fikipo akuka kite abi ego leka boete alinga mama kambo mingi abaki ba tulukila mama téléphone Yo téléphone sika penza penza likambo nini makambo lekina ngai te mama kwa nini mama Nathalie makambo lekina ngai mama Nathalie na sepeli ya boye tozwa bi mama modelo mama Nathalie Fikipo mama nzambe amona yo bano bazaka na souci ba mama nzambe apesa bango longue vie po lelo soko kozwa mbongo ko muta mbongo mais soko na longue vie teza pam menga na sengela ka bango longue vie bata motema malamu motema na yo ozaka lokwa mama moko na yebi ko za mama ala takata na ndako bas pondelinge lamba maya mabele nzambe ya boto zui wapi soki mama Nathalie Fikipo te nzambe pe moi bidon alo avec loso ezanga te zwa saki loso wana kuna oh loso to yaki na ngwana abi mama liata esala bien na mafuta na bida ule baliki mama lala nzala te matame kubuka te na kimobange mama zala kaka santé mi bange mais normal na dani simba afungola téléphone omona koza te ke o tusumi téléphone vraiment ya sika oh batiaki kanto pamba yango yo yave fumutulendo fumu wa mek yango yo téléphone mama makambo yango yo chota toujours musala tosala émission kala na mama kala sikoyo biloko écouter na yo merci téléphone yango yo mama Nathalie na salio nini nga moto mboko zongisika na Kinshasa na salio nini ya boto zui wapi nga mwana eza na vitesse internet ya somme
nzambe na ngai nzambe ozwa nkembo ozwa lukumu Ah, ndikotushe motema ya mwana mwasi oyo Nathalie nzambe ezala na ye ntango nyonso merci nasengeli ye losambo te mpo akabele ngai me nasengelaka moto nyonso oyo azalaka yebake ngai nazali mama nzambe apambolaka bango bakende mosika na vi na bango bawumela basimba nzete te kasi basimba bibende po soki osimbi nzete kobuka na mebende obana kotambola siècle santa tomotombeli merci papa kwa bisimi naona kotilo déjà nasalela mpe whatsapp mbala moko nasalela mpe whatsapp mbala moko ezala bien oyo esengo te yango telefone ya mama kambo telefone whatsapp eza te eza batielaka nga whatsapp wanaka whatsapp wana so nasali ezokalekaka esalaka te yango na baki balongolango oyo kotianga mbuteyaki pamba telefone batiala esika mama kambo batelefone bapile ezalaka susu te kilobi oyo eza kilelo te kilobi papa tala sime eza nakoyeba wapi papa bino bagene bato oyebaka makambo basimi yango oyo eza kuto telefone oyo basima mikie te oyo batelefone basima minene otyoli telefone obengeli kaka na telefone okilobi eza kilelo te lelo ekoma motu nyonso ifo azala te na whatsapp azala te na mamaka basimi bene bakata yango desordre kia dimono yesu na kikongo mpenza kia dimono oyo esenga bakata yango nde bakatela na machine na format ya banini oti babrevet diplôme mérite bafusele mama kambo ya telefone bakata wana mbeli nayebi wa bana bazosala oyo bakatila mama kambo na mbeli olala eza faute na ye te toza pa mama kambo tozobongisela ye susu sim mpo ekota parce que sim na ye oyo fruidi ya mama oyo balobaka fruidi ya mama fruidi mama akufi mama c'est bien makambo ozala na telefone oza motu balukaka mingi telefone eza important makambo tikonga telefone anga mpo ozwanga mpo obenganga direct lelo direct ezwaka susu te ekoma pasi lelo na makambo nde ekoma direct ekoma pasi ekomaka mbala moko osali makambo na yo babengo na whatsapp connexion na yo kaka tokotili mpe abonnement ebele mbala mo bominisi tokotili na internet ya un mois botya te tokotila yo sikoya tokotila toactivele vraiment ya boye bazwi wapi mpenza zala na esengo soki bana bazopambola yo amen bocomprendre ka tokaka solution mpona telefone ya mama kambo parce que basimi ni oyo ezala so basimi te ekoma basimo bakatila ya sima be moko asikumaka bozana kona banu wai na moko ambia naza na 4 bana na koko moko mwana ya oyo monene wana ye nde tovandaka na ye awa me oyo yaya wana moni watai wana ye bana baza pa mobali azwa ye bana bavandaka pa mobali bazalaki 4 me moko ye kokufa na 8 ans abota 3 mibali mwasi moko oyo akufaki nde ya mwasi désolé moye te papa wana libala ekufaki papa bino bana lere oyo soki oza na eloko tokolinga mwasi no makasi so bando simba kaka 1000 francs omoni ye modele oyo yango te ebendaki bango mbayimbayi bazalaki na matadi ntango namoni mwana motungisi eleki mingi mwana ye tala miso kovimba makofi kabi te ezala nano nabengi mobali arepondaka yo mpo ozwa mwana na yo ovanda na ye eza mabe so mwana novanda na mwana oka bilimbisanga pardon napesaka yo ye kado te mais soki oloko ozongisi ye nzambe apambola yo apambola mpe bakoko na ngai réponse napesaka yango wana siko aye na bana mibale ye alingaki bana nyonso batikala epa na ye lokola amemaki mibale ya mwasi nde moto yeki kokufa ya mobali nde papa ekozwa ye lisusu mais akufi mpe na maboko na ngai te akufi na bakoko na ye kote ya papa na bango mama ya papa na bango bana bake kufela kuna mwana ake kufela kuna donc yango mona azalaka na mwana na ngai awa oyo mwasi nga bizala kaka nzambe na nguya kotikaka biso te sima makambo epanze na ebebi nyonso soki tosala nini
Super Blues à terre. Super Blues. Voilà, Mama Kambo toye vraiment et ça les biso sengo. Présence nanga nanu a sali ondenge ni nesika. Na balabalo nazali, na lupango epesinga valeur. Na sepeli makasi kombona bana baye na caméra tozo sola nzela non isalinga plaisir. Na yo kisengo. C'est ça. Ok, c'est vraiment parce qu'il y a des gens au Baluka, mon maman Kambo, na WhatsApp, et l'autre côté, grâce à l'émission Salaki, j'entends ces images, maman a monté ma molambo, maman a monté ma boboto, maman a sunga kabatu, ça qui est, maman Kambo, moi 10, moi 20. Mais et aussi là mais ça on a téléphone être au sol là air nyonso rozana posa ba roida ke air nyonso ya ngoba kité moi na les questions mon inde ni tellement faux téléphone ya bien on te le téléphone ya sika na carton to ke na biloko cité te bien ya sika na téléphone avec cause que la maman il faut moi lui puta aussi moi loso na nini et ça la bien. Jamais. Ce que nous avons sans frère na tokisi lo sura chelu libana bakoli avec beaucoup d'appétit. Donc na kumisi nzambe apambola mwana moso sana ba makanisa malamu boye nzambe amona ye. Selon ndenga asungi ngai nazali veuve mais na mikoti saka veuve te parce que okozala veuve mais nzambe na yo aza nzambe aba veuve na borfele. Donc nazaka na sengo mingi po talelo ndengo zala kechu ndenge na yebi motema na bolam ndengo zaka na boyambi na mawa so inga na loko tele kechu tala bandeko nona ndako balete yo kaka motema seke nzambe azana biso elongo to na sepeli. OK. Nzambe azana biso elongo mama Kambo penza asepeli mais ndako zana ngo bien moi kiti moi TV mais c'est ça mama Kambo mais ça ya télévision bazo linga batiango kaka na mire mais ça pèse. Lazo banga ninge pezaka boko ko ya pe panzani mais fona luka mesa on a tout ngo $200 quelques dollars so que nazo ngo biloko ya ko vendre sabo ya bien na tuna nga mama no na tuna kana ngai me atambo za to tuna na zo tuna na miyebe donc nzambe un jour akosunga kaka na kosomba kaka so ki mire ko simba te ba pona ba ba chata ba bibende pour supporter poids ya on appelle ça kilo ba sorte à calette. Oui moi na motatindela kingango iza Philips batindela na poto pa Yuna B15 moi na Yuna B15 motabi mama ko longola télévision za nango wana na tindele ona kendo zo en agence na vana il y a 4 ans. Philips akala ya makas vraiment. Mais ça va combien mais ça c'est combien $200 et quelques dollars ce que nazo yango naza na maison moko na mona ki ya bien ona maison na sombela ka bakiti bazana ngo alors mukoro kozwa moyen na kosomba na ngai. On est devant la terre on est à chambre de bimito au rapport à moto les araga na salon et loko pesa nginga nazana no na nini te nani climatiseur te mais na solo ki na mwana na ngai azana Dubai te nani wapi na posa ni mboka yende moto alobaki na ngai ke na kosombelo na kotindela yango siko soke ye nde na tie na ngai climatiseur nde ça va courir nango bien oui courant ezali mais toza bata délaissage lelo lokoto na courant lobi toza na courant te kabongo to viwa kabongo. C'est bien tomoni mo lokunda kuno peza liklopa oneza kitoko eza pop ko nzimateza makala ngunza je pense pas makulu bana makala ngunza bazo mona sikoyo peza tozana makala ngunza quartier makala ngunza biso quartier Kimbangu 3 commune Kalamu makala ngunza soko okokitela même na ngunza ye tout droit mais la préférée kana ezo po ezo so kitika na pont okote balabala kingo numéro 13 okomi pa na ngai. Mama Kambo ana saka no émission obsekinga oui aiza pana yo olinga awa boza poso posa na taba banda to quelque part pour na ba faciliter ba tournage et le raison ka olobaki lo monter mo mena ko na lobaka boye na via ka bandalité matongete ni na mona ka côté nazali ça va mais eloko sala nga passe to ko silsa tournage retard Soto si tournage retard zomo na 21h 22h na ya soit mutabenga ke mo manifestation moko yo ko linga ko zonga te majorité na la pa buibui bien par darling so na le reza mo retard or so na bimi na ngana prince
dako ya l'air nyonso na komi mais oyo prince otiki mosika okoti na kati yango wana eloko esalaka kaka mwa mobulu mais nzambe moko ayebi pourquoi akosala yango kan mpona bimata na prince mpo talaka place ya bato ezalaka pasi na bana surtout bajeune garçon mokolo mpango kosololika moko indimaki te mwana na asali bozongisi boye mais nasambelaka nzambe asala selo bonzambe na ye ezala makanisi na ngai te mpe makanisi na nzambe asala na bonzambe na ye sino esalanga difficulté makasi bana na ngai fete mingi nakendeke te omondo invité no ngai kobanda lere ne 20h30 lere na okoma kuna te kolia le mso kolia 23h ta bafete kisasa kuna na kolongona mpo ninga olala pe mingi libanda te rarement loba matanga. Vous comprenez que à côté na moko mais à facilité peut-être il y a pas possibilité pensati à cause on a retard bien va tourner sur mikolo ça 5 10 tableaux 20 tableaux au bagnon on retard aussi 22h côté ça oza pena bandeko faut ba ça l'intervention ki ngandi yo fozela kaka oyo ko 6 à 19h o bana ko bonga ma sala boyo zo bisi pe manevre to za na mituka te moto pe we appeler moko pe na ba bouton za passe donc mais elongo na nzambe to kolonga kaka voilà elongo na nzambe ya kolonga kaka za na place ne ya bien place to kama ka te bara place ya bien maman aponela kayo place ya bien maman oli mama ni mama otolo botika mama ni mama bato mwana mwasi wana nzambe apona ye mpo kosunga bato aza motema bomama donc nga naza mama ona boti ye me aza na motema mpenza meme nga naza nango te mama ni mama sombelanga lopango te bana ngai mama ni mama sombelanga lopango te mais namona yango ezaka prophétie ezaka kayo te ekota na mitema ya bato ebele na mitu ya bato ebele mokolo mosusu producteur moko ye akutani babengi nga na tournage na komika bo abi merci mama sombelanga na secret na melanga bi oh yo moto kosombelanga nga naza na mbongo bi oh yo moto batongeli étage pa mama ni mama ngabe étage abi biso lebika na poto na mama Olivia sombela yo étage lopango tonga étage ngabe mbo merci le monsieur za prophétie o basombelaka ba lopango bazapeka bato lokola ngai mais mama so linga sombela lopango sombela na côté yote et puis o eza moi kibiko na koloba nini moi car mama ni mama sombela moi car apesa lobeza l'étage donc mama ni mama asombela lopango te mais le monsieur za prophétie na komisa nzambe. Lorsque maman kambo to monyo bike opesi relative sur moi histoire muke ya ndebo vaina bana oza bango 4 hours nazala bango 4 moko 5 combien de filles combien de garçons bon basi bazami sato pona koko na paza mwasi mibale OK oza bango moto mbe anda ko mo muke osuka ndeli yo za chambre na yo to bosanga na 14 ngai na lala kana bana ngai basi na chambre bana mibale bango chambre na mo ya ngai na bana kuna na lala kana bana ngai basi en tout cas zo bunda ndeni na ba grande fille na yo boye na wazaki na libala zongi mutu moral c'est comment moral na yo évolue akandeni mwana bakoko est-ce que ozo évolue pe bien est-ce que bandako ezo possible ezo facilité yo ofutaka olesaka bango kuna bafutaka combien est-ce que gagnaka pe na fin ni moza na retomber bien bana pe bazo sala te ozo vivre ndeni devant mama kambo na retomber bien te mais nga mama na bino na vivre ndenge nini soki ya muta bengi ngai na kesala musala pesinga mwa miette na ngai yango na yaka bana bazweloko kolia neti awana uti mboka na yaki na kena de tournage nulle part c'est que nazana eloko te mais papa to tiaki likia na biso na nzambe na bato mokili te elikia na nga na pesaka pa nzambe yo no yelinga loso te ese na ndema ile na kozwa loso na lui ese bakolala nzambe donc yango wana vi na ngai na vivre na bana kobala bakobala na mobali nini koloba te lokwa nazana bana basi babala lazana bana basi bakita kobima libanda te nga nazaka strict bana kabe bayeba ngai mama na biso alingaka te akuti biso libanda bana ka bazata na camarade moko te na quartier bavandaka na lopango loba moto ekokanga bango suki esili donc na vivre na bango kaka bongo mokolo nzambe ngongo na bango ekobeta bakozwa kape mibali bakotikanga mpe nazana kimia mais mbula ekomokende naza na 64 ans le 27 décembre nasalaka anniversaire na ngai 64 ans année oyo bomoni nga nazotambola année oyo ekoya nayebi te année ainsi de suite soki bana baza na makonzi te ekozala ndenge nini nasengaka mpa nzambe apesa ngai makasi na longue vie ti bana bakozala
place ya malongo moni ke lelo tana kufi na ngai bana bazana esika ya mwa kimia mais bana bazoko dépendre kana mama misala malongo eza te eza passe donc yango wana lekechunga mama na yo nazali mama na bino salingaka bana surtout mibali so nazomona bozo débrouiller bona kumisaka nzambe papa sala musala na yo nzambe alingi yo nzambe alingi bino ndenge bozo sala bozo sala pona ebuzo bate y a pas de son métier bazo bakande bato bazalaka les sortes gens mais moto yo ayebi ko sala ko luka na bunzambe nga mama na kende na ngomba nga so balobi bato akisi bazala bato na théâtre bato basala bongai na yebite banda na komo bange boy eloko na kisi kana simba na kata kamo po ba beta ka mama na nga wana pena sirika nga fona beta bato mais tango na ko yeba liloba nzambe na longora ka papiloko nyoso wana donc ta mwana 15 ans obeta ngai alors kisi na vie eza zéro kena zo kisi po ba yeba nga papa linga nzambe na yo okozala surpris nzamba ko salwa minene. C'est ça. Kolanda biloba loba bato ya mokili te, bato ya mokili. Balingaka moto azala célébrité. Les ketu yenan. Nazo loba ka les ketu kombo nazo bosana papa. Dani. Ah Dani papa limbisanga. Moto est comme déjà na ménopause. Moto. Lelo yo so bozo sala mosala na bino bo tia nzambe liboso. Nga na boti bana na nga na brazati to yaki mobana yeko kufao. Soki to zaki na nzambe te nde bomona pe ngai te. Ba obi ezoko na lupango bato nyonso akufi na lupango mebiso to biki po nzambe alinga ke biso koloba te ke biso to leka ke balamu ke bato wana me bolingo nzambe sala ke biso to zale parne na bagere wana adore bolinga nzambe mingi muta finga yo muta tiola yo kumisa nzambe loba merci ko pese réponse na yo eza merci Seigneur oyeba ke un jour ya kufundanga o nzambe kozongisila ye oyebi yango te po muto azana ayebi koluka na muto azana kwa célèbre bato balingaka ete bako fondre pe motif moko boyebi ta donc nzambe apambola bino. Amen. Voilà, merci toujours na Mama Kambo. Nous avons tout la solution il y a sim pour tele WhatsApp bamo parce qu'avant na bima faut WhatsApp ça là et bato mo na ke numéro ne ko boyebeli ya Mama Kambo wana ya ngwana pe WhatsApp et comme na WhatsApp parce que bato ngaba benga Mama Kambo appel normal comment passer moi de comment ba trop ba WhatsApp ba crédit ba chaka sous penza et ça il se fait plaisir na conseil au PCBiso oyo pour lobi Mama Kambo déjà ngazara fan ninga kawami musa na yo taka ngana ya Mama Kambo vale kana émission nga baya leke chuana oko ke baza muta polémique e bona boyenga be ya sala ka polémique kona ko devia atuna pelo amabete to bato beta lisolo kaka otoko beta ça veut dire que vie mutu mutaza makam na mutu mutaza ba kota rendre na Mama Kambo aza muta problème te mutani ta lelo émission sala ki o futi téléphone e futa nango depuis kala puta na ngai ya mabele nzambe tala siko oyo ya lobby to yebite oyo nzambe azobongisela biso to yebite c'est ça Toza toujours grâce à FBT Misalande. Merci à mon papa Paul Fikipo, mon ma maman Nathalie Fikipo, toujours Misale Kosaya Kitoko. Déjà ce fin du mois, bana tu à Istanbul Tozalawana, Istanbul FBT à Istanbul Turquie, wana Tozalawana Penza, bana Turquie na Kozalawana na fin du mois oyo parce que nous recevons Sabino Nyonso Bolingaka, Kevin Panda Lekechu. On peut vraiment na linga rabino bo continuer toujours côté l'émission na biso na Congo Liziba TV bo continuer ta télé réalité na biso ba blog na biso tout au botala ka bo sepela lango biso peto linga rabino mingi parce que awande boulot awande misala to saka boulot olinga te yona nzambe na Mama Kambo mudu asala ka berere na vie mudu tu asala okosala melko la nzamba zali aobundela biso kaka ça ranki tukolo mabe ya batute parce que nzambe ndazo sa oya bolamu zali. Merci vraiment Mama Kambo to sepeli penza nzamba bakisolo ebele nzamba batelo téléphone yo ko m'appelle kapé téléphone yo et après bloqué belé surtout pe ngana osinga bana ba fan balinga Mama Kambo ta ba kit o botinda ya bilokos na poto changer ta kit et ça la bien moi mais ça peut changer de moni au moni qui a balinga parce que Europe ça mutu 150 to 200 to 1000 et aussi là mais ce que moni ba bilo mo zanga pa na yo elie mbala moko ako balinga ko s'organiser balinga ko battre la ndimite Mama Kambo qui je sais à moins de 5 ans ou plus de 5 ans oui
ntango bakiti ebimaka ele oyo ezorenie nde lere nasombaka yango aza organise ndako eza propre makambo nyonso kitoko ala mpe mwana chambre salon na ye bafutaka toyeba sale bafutaka 50 yango 100 000 50 yango nalekisa yango na ekole ya koko natia yango mpo na koko nanga tanga nga moko natanga malonga te ata koko atanga c'est ça 50 apesaka mpona ko soki babengi na théâtre te aza mpe piaka so babengi ye te avandi na ye mpe nzala yango monike mwana na mwasi anakota ata na théâtre mpe nzambe asunga lo mpe kombo emata bakamokabola ingeta ye pesaka ingeta ye monde alobi wana toluka na solution ya telefone parce que numéro bayebi eza mingi oyo ya tigwe tozela yango mpo tosala whatsapp tomekaka blo yango basalelo si blanche ekufanda bazwi bakati mbala te ka yango kaka banimero eza problème te balobenga yo banimero eza problème te fungolo esotelinga pamba tobola mama kambo liputa nango botiango biloko likolo bobebisaka Maman Nathalie. Maman Nathalie Fikipo. Ouais. Au Capi Wax. Ok. Je n'ai pas vu que l'église a arrêté maman Kambo Lembankai. À quelle église na Oumeli? Na salle ce qui 5 jours sur 6 jours. Maman Kambo Lemba, les que tu as obéi ça maman Kambo. Ok. Makambo. Ndiro ya benga yo kama basi masi selona. Basi mabweka pa mama Kambo banda tigwe bima eza pembe banda tigwe bima bakili azaski okika na numéro parce que le sim blanche awa afa kotsali WhatsApp na activer internet makambo na ulozi na rôle na avant na sama mnyos fana mwana mama makambo na kokoka te vraiment mais simba te soki na raté lelo naozala na tante so ya soto ba voyage ozokende kasi nani ona alobaki nokende nani Turki nalobaki lisolo moko boye alobaki nanga kotindelaka nani na Turki nde moto oyo bapesa ndo ya mama na ngai alobi ya kotindela ngai ezaka nani eleki monene to eleki moke eleki monene bakataki mabe obi bakataki ngo selon telefone ata telefone bakatelaka kaka mabe bana yango tolokaka nde tigo evanda mpona WhatsApp sikoyo tigo na WhatsApp ezaka manevre te yo osala WhatsApp na numéro ne oyo babengelaka mingi zani tigo mosusu ezalaka mpona ozwa nani eza passe connexion ozwa nani réseau te nani babe yango nini mega yango nde ya bien oyo nde ozwa ya pasi te oyo nde ya pasi te makambo ozalaki oyokama na telefone na simu
Mais bêté. Quand on a voyagé dans même en route, on a tiré ça la raté. Vodacom. Na tika ka téléphone ndako. Pour les gens qui bien en été on a bien moi on a nu Aïda. Mais là la tout n'est là nous était bien bisé que na sina yi. Alors bateau so bien na sina na yeba. Mais pas ni moi mke. Pas ni moi mke. Ça me sala bise. T'es beau sur toi mais on me sous c'est quoi? Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.